Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokomeka kolobela bino na oyo etali bongo ndenge nini bato bazali kobenga biso mpona koloba ete botikali na soni Rex Kazadi abimi ba makambo ndenge na ndenge pe kotika ba message pe koseka. Me bandeko babolingo soki totali malamu koseka bino bozali koseka bozali komiseka kaka bino moko. Meme makambo bozali kokoma na Facebook pona koseka ete Rex Kazadi abimi. Mais bandeko, il y a libération et libération. Bato mosusu bazali kokanisa ete libération ya Rex Kazadi ezali victoire pona bango. Mais pona biso bandeko oyo tozali babuliste bato oyo bamonaka mosika bato bazali na vision tozali komona ete tozali koyoka mawa pe ntango tomonaki Rex Kazadi yango ma ya miso ebimi mpona nini parce que Rex Kazadi abimi ya ndambu na banzi ete bato mosusu bakomituna me mama Rosalie nini azali koloba abimi ya ndambu ndenge nini bandeko ndenge tozali koloba boye nani Rex Kazadi ndenge bozali komona ye wana abimi ya ndambu bandeko tokoyebisa bino ete bamakambo biso tolobaka mingi bazwaka yango lokola liseki me tango eyaka kokokisama nde bato bayaka koloba ete ya solo penza bato oyo balobaki verite yango na toyebisaka na bino bandeko ata tozali kosala emission totie bapilipili na bamungwa kolanda pilipili na mungwa wana te yo landa nde makambo biso tozali koloba zwa ba point essentiel koma yango ba oyo moni ete tozali kotia mpona loyenge ya émission problème ezate wana ezali mpona kokotisa bino na kati na ambiance. Problème ezali nini bandeko babolingo? Problème ezali boye boyebi ete bato mingi bazali komikosa bato mingi bazali kokanisa ete libération ya Rex Kazadi ezali victoire mpona bango ete balongi. Me bandeko tokoyebisa bino verité ete soki ambassade ya Congo barepresentant ya ambassade basalaka tout mpona koretire plainte te po ete bango bazali kolinga kobomba verité Rex Kazadi alingaki abeta 10 ans na ye ya mobimba na banzi mokolo biso tobandaki koloba ete Rex Kazadi akosala 10 ans bato bakanisaki ete biso moko nde tosalaki yango liseki biso moko nde tobambaki yango kobamba bato makambo nini bazali koloba. Mais lelo oyo bato mingi bakomi surpris pe mingi bakomeli biso balobi likambo yango ya 10 ans tokanisaki ete ezalaki kaka likambo bino moko bobandaki koloba
toyuti mpe koyoka ete Rex Kazadi ye moko abimisi na monoko na ye alobi ete il fallait asala 10 ans ndenge bakatelaki ye. Bandeko toyebisaka bino ete na kozongela yango lisusu soki tozali kosala émission ezala te totie bapilipili na mungwa mpona kopesa loyenge na kati ya émission ndeko yoka zwa bapoint oyo ezali essentiel mpona yo koma yango po ntango mosusu ekoki mpe kobikisa yo mokolo mosusu okoloba ete likambo oyo balobelaka yango eloko ezali koboma bakombata lelo po ete bazali kidiba mingi bango kaka soko ozali combattant oye obandi koloba makambo wana nde bayoki me na makambo yango mpe soki oyo yo tali oyo ya bakombata balobaka bozoba kaka eza na kati bamakambo moko balobaka oyo ekomema bango nulle part oyo ezali koetournese bango kaka esika moko. Bandeko ndenge Rex Kazadi azali wana toyebisaki bino ete na prison ya France basakanaka te soki okoti kuna bakomisi yo nzele oyo bango moko ndenge babengaka ete vrai chéri. Bato mingi batiaki biso tembe balobi atala ndenge bazali kolinga koloba kaka mpona Rex Kazadi me bandeko tokolakisa bino sikoyo image ya Rex Kazadi botala ndenge Rex Kazadi avandi boza komona evandeli oyo ezali ya normal botala yango malamu. Bandeko selon kaka bafuite kaka ya bato na biso oyo tobengaka bascorpion noir oyo bakotaki baye koyebisa biso balobi ete Rex Kazadi ndenge azali wana il faut basala ye opération ya parce que anis nyonso eza ya kobeba ndenge azali wana bomoni ndenge azali kovanda akomi kovanda mopanzi moko loboko oyo mosusu akomi kotia yango omoni ebende oyo ezalaka bato batambolaka neti soki ozali neti ntango mosusu bien koka omoni ebende oyo eservaka bakoka mpona kotambola sikoyo ye tala ndenge avandi na kiti loboko wana ekomi koremplace ebende oyo bakoka batambolaka na yango donc protection tala ndenge aza koprotege litako oyo mosusu ezali neti mwa likolo de ezali jete bandeko makambo tokoyebisa bino akendeki epai ya munganga ntango akomi epai ya docteur asali ye consultation bandeko ntango docteur atali ye kaka agangi alobi nani asali yo boye docteur esalaki ye somo bandeko ye moko Rex aza kobeta bamasolo alobi ete chef ya prison wana ko azali ata na mawa te epa na bango kuna bayebaka te différence entre mwasi ou bien mobali bango kaka soki okoti kaka esili bakomisio mwasi Rex alobi ete surtout ntango ayokaki ete aza kobima alobi butu wana ya avant sorti na ye alobi modele asali ye na abebise asalaki ye mawa yango na tozali koyebisa bino bandeko bomoni ezali na bamakambo mosusu bango bayebaka bazali kobomba bazali kolinga koloba te oyo bayebisaka bino liboso ya bakamera ezali kaka bamakambo ya lokuta soki balobi makambo 10 seke balobi ntango mosusu 9 ya lokuta moko kaka ezali kokende na ndenge ya bosolo mpo ete moko wana bato bayebi yango tala neti Rex bamakambo alobi mais atikali kosenga merci te na baautorité oyo bakendeki koretire plainte ya ambassade parce que même famille ya Rex même ambassade ya Rex bakontaki même acontact na bato ambassade soki bato ambassade baretiraka plainte te mais lelo ye alingaki afungola monoko po ete libération na ye euti epai ya bakombata te euti epai ya ou bien autorité ya opposition te libération na ye euti ntango bato ya ambassade bakendeki bamoni procureur balobi tokoretire plainte nde yango wana bomoni eloko esauve Rex soki bongo te bandeko 10 ans na ye ya mobimba alingaki abeta bandeko botala kaka 2 mois ya pamba ndenge deja basi babebisi botala ndenge evandeli ekomi kaka ya mopanzi moko loboko mosusu ekomi koservir ebende oyo neti ya bakoka bandeko soki avandi na kiti bomoni loboko wana ndenge ezosala na loboko ya kiti donc protection mobimba po ete moya kitisa mataku nyonso mibale na seza te po ete soki akitisi moto ya ndenge wana bandeko moto ya ndenge wana oyoka mpenza bayandukisi ye yango na ndenge ya kosakana te mpona koyebisa bino ete bandeko
kolandaka makambo mosusu loyenge te bolandaka makambo loyenge te tala kutu Rex awa soki ezalaki bato ambassade te nde balingaki baganga boye mais na coulisse entre bango na bango Rex ye moko aza koloba ete abi en tout cas na regrette soki modele ya lita yango tozali kosalela yango kaka bongo ke soki moninga aza na pasi bo abandone ye banini mais liboso ya kamera baza koloba makambo mosusu bandeko makambo biso tozali koyebisa bino ko bozwa yango liseki te ezali vrai oyo bamakambo tozali koloba ezali bamasolo na bango ya coulisse ndenge azali yo na Rex bakomi kotraite ye na biloko ya babokoko wana monaka bamondongo batekisaka na France wana banini bakomi okomona bakozwango batuti yango banini batie yango na mwa Nice evandi kuna bandeko akomi kotambola na yango yango na bozomona azovanda kaka mopanzi bazalaka kaka boye sikoyo ndenge ezali wana ezali sekele me mokolo bakokabwana makambo tozali koloba bokomona bakobanda koloba yango bango na bango alors pona bato oyo bazali koloba ete batiki Rex batiki ezali nde volonté ya ba congolais oyo bazali kosala na ambassade ba autorité ya ambassade nde bakendeki ba retirer plainte alors botika kosala makelele soki ba autorité ya Congo bakende ko retirer plainte te Rex kaza 10 ans na ye ya mobimba oyo ye moko ndenge alobi yango bomoni ntango abimi bamosusu bandi koloba na biso bolobaki ya kosala 10 ans botikali na soni mais tolobaki ya kosala 10 ans parce que oyo tolobaki ezalaki vrai ye moko aye koconfirme yango bino bokanisaka makambo biso tolobaka si toyebaka tokotaka toyebi bamakambo na bino nyonso bamakambo nyonso bozali kosala toyebi na ndenge moto moko azali na Londres oyo tosalaki émission mikolo eleki akomi kotambola mpona kokongolaka bambongo soi-disant ye na général munene balingi bayokana mpona nini basomba baminduki ye mpe tokosala émission tokolobelela yango po ete bakomi nde kosakana na bato lokola makambo ya bashekula ekufa na makambo ebele bato bazali kozwa mbongo na pasi bakomi nde ba escroc ezali malamu mingi te. Papa Roger nayebi te soki ozali na likambo ya kobakisa. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo ifo eba yango ete oyebi bakongole mingi libanda ya mboka oyo bazali na poto mingi bazali ko rêver mpe mingi bazali ko kanisa ete mokili ezali kotambola na ndenge ete bamakambo oyo ba opposant congolais bazali koyebisa bango. Alors que mokili ezali kotambola na ndenge mosusu mais bango jusqu'à présent bazali ko rêver yangana tolobi ete ebele bazali kaka bakomi na poto bomoni kaka ete Kingani aza na poto azalaka na poto azalaka na France mais makanisi na ye etikala na yango na Congo bande ko babolingo bino moko botala nano depuis to bandaki depuis 2000 ti na ndenge to komi lelo ba discours kaka ba opposant congolais ba ila bino kaka discours moko wana ba pa ya ba koteli biso na mboka ba ko envahir mboka na biso ba femme violée ba makambo ndenge na ndenge jusqu'à ce que bande ko bo kaka tape moi soni et comme ko sala ete ba photo mosusu ba komi ko tshela batu botala ba makambo za ko leka na Congo ndenge nini batu ba kufi okomona tango musu moto ba panze moto ba nini mais tango bo tala boy photo ngo za ko kende ko bimela wapi origine ngo ezali ete makambo ngo sala magi na Nigeria ou bien et sala magi na mboka moko boy mais bango ba yibi ngo ba jongo kaka na internet ba ke ba travailler ngo ba lobi botala ba makambo oyo ndenge Joseph Kabila azali ko sala na Congo à un moment donné le coût na bino il faut diminuer dose. Le coût na bino oyo bozali kokosa yango nde ezali kotinda ete makambo na bino pe et marché te bozora toujours l'échec. Bandeko boyebi lelo eloko ezali kopesa ngai mawa pona ba congolais mingi bazali na poto ba congolais mingi bazali awa bakomi ko apprendre bana na bango histoire ya Congo et bandeli kaka depuis Joseph Kabila zui bokonzi baza ko apprendre bango histoire ya Congo kaka na makambo ya ba femme violée baza ko apprendre bana na bango ba histoire ya Congo kaka na makambo ya ba 8 millions de morts bana na bango loko basukeli kaka yango wana alors que histoire ya Congo il fallait bo banda ko apprendre bana na bino histoire ya Congo bo banda ko zonga na racine
pour na bana bakoka ko comprendre ko eloko moko bozali ko pesa bana na bino ezali te na kati na makambo na biso ya mboka Congo. Lelo ba pare belé awa na poto ba komisi bana na bango ba petit kuluna sans que ba miyeba pona bango bazo mona mongo normal ete baza ko sala bopo baza ko bunda pona mboka na biso mais baza ko bunda pona mboka na bino bien mboka na biso bien sûr mais mboka yango baza ko bunda pona mboka na biso soko tuni boza ko bunda pona nini oh non baza ko boma batu kuna na est 8 millions de morts bandeko baza na ba argument moko toza ko comprendre te okomona mokolo mosusu balobi oh non Joseph Kabila aza mo pays fo akende mukolo mususu baye ah non ndenge ezali wana 8 millions de morts yango na tongo ko ndima te bon finalement bazoye bate lit na bango baza ko bundela 8 millions de morts baza ko bundela ba femme violée baza ko bundela et Joseph Kabila kende donc baza ko entasser ba makambu nyonso tumbala moko moye pe mokili comprendre bango ezate bande ko ba bolingo il faut boye ba yango ke boye bindenge mboka na biso ezali ko tambola ba manipulateur ba komi ya trop bato mosusu ndenge bozomona bango wana bandeko tango Mobutu apakataki ezala ba soldat ya garde civile DSP na bato mosusu moto mosusu komona etango mosusu ndenge azawana tango Mobutu azaka na bokonzi asalaka loyenge moko boye abotolaka bato anga ni lopango wana lokola bango bazalaka na force ba okipa yango tango Mobutu aye kopakata bamoni ete protection eza lisusu te esali bango kobanga bakimi baye wana bapoto alors sikoyo eloko nini ekoma kosala epai ya bato wana bakoma kokosa nini ke ah non biso soki tozali apo ete Joseph Kabila ndenge aza na mosala na ye koboma bato soki tozongi kuna bakoboma biso bandeko moto okosa bino te ezali na ba autorité ebele basalaka na ntango ya deuxième république bakendeke Congo pe bazongaka bakoma na bango bato ya kwenda vutuka bakendeke bazongaka mais eza na bato mosusu pe bandeko oyo babangaka kokende Congo raison ezali nini raison ezali ete lokola basalaka bakongolais wana mabe ekomi nde baproblème personnel bazobanga ete soki bakiti kuna na baproblème na bango oyo bazalaki na bango personnel na bato wana nde bakoki ntango mosusu kosala bango mabe yango na omoni ete balukaka sikoyo régime moko changer oyo bango mpe bakokozwa mwa protection na ntango bakozonga po ete bazala ba intouchable au risque même bazongela mpe bato wana babotolaka bamapangu na ntango ya deuxième république barécupérer yango lisusu par la force c'est ça eloko bato bazali kosala bandeko ezali na bato mingi awa ya deuxième république baza na ba problème personnel oyo basala na bato kuna na Congo yango na babanga kokende yango siko problème na bango ekoma nini bakoma koinciter bato mosusu mpona kokotisa bango na kati ya makambo Congo il faut totelema bo bakoma kolinga kosalir pe image ya bato mosusu mais bakidi bande baza comprendre te moto ayebi ke aza na ye déjà na mbeba na ye yebi ka kokoniata Congo te mais akomi siko koinciter bato mosusu po ete bato mosusu pe image na bango ebeba po sima banda websa bango amoni tala ba makambo na yo mo ke Congo eza tetala kaka ndenge osio lakisaki image na yo tala kaka soki Joseph Kabila zuyo donc bakomi koluka ba biloko moko bato mususu pe baza ko comprendre te po mona ete lokola bazali ko manipuler bato nzambe pas azali ko confondre bango bandeko ngana kolobana no eloko moko tozongisa siko makanisi penza makambo penza na nzela pena koloba ete bato msuba komi koloba ete avant tout telongola nanu nani Joseph Kabila sima tokoya kotala makambo ya mboka na biso oui ezali malamu ndenge bozali koloba mais na koloba nanu eloko moko nazongi nanu mwa sima moke bandeko soki ba nani ba Etienne Tshisekedi bazalaki penza na souci ya mboka ndenge bazali koloba que avant tout c'est le peuple. Mais avant tout c'est le peuple yango balingaki basalela yango soki penza bayebi ete Joseph Kabila aza mopaya ndenge balobaka mokolo bakende na Sand City mokolo nde Tshisekedi abosanaki ke avant tout c'est le peuple asinyaki bamikanda mpona nini bamikanda eza reconnaître Joseph Kabila comme mwana mboka fils ya Mzee Kabila asinaki yango mpona nini kuna na Sand City il fallait que sabana koganga na Sand City aloba ete non ndenge ezali boya tuka tokondima te potala boye tala boye tala boye
na Sun City asigné ba mikanda après bazongi na Congo nandenga yaki na poto ya vandi bango balaga soki bavandi mwa ngungi moko su bango bakomi siko na besoin bakende siko bazwa pouvoir po bazwa mbongo allez nde wana bakomi koyela bino ba histoire tala lisusu erreur mosusu Tshisekedi asalaki akei na Congo ntango alobi eke alingi apose candidature ntango akomi kuna mikanda oyo asiniaki mpona kondima ete akei azali candidat ezali na mikanda na kati ya mikanda no baza kolakisa ete Joseph Kabila akozala mpe candidat le fils du pays mais ye mpona nini apotestaki mpe na yango te mpona koloba ete non Joseph Kabila azali fils du pays te tala boye basignature na ye eza na bamikanda ebele mais tala sikoyo bato kaka bato baza kotia na bapeuple na erreur mpe bapeuple mpe baza kocomprendre te après baza koyebisa bino avant tout c'est tout d'abord ce peuple tout d'abord bon c'est le peuple d'abord toboyi te mais tala ndenge boza kobomisa bapeuple yango lelo bato mosusu baza kokufa oye mwana na soki junior soki mpe nani akufi martyr mitumbi donc martyr mpo na Congo wana eza buzoba akufi martyr mpo na Congo ta akufi martyr mpo na buzoba parce que nakoyebisa bino eloko moko oyebi ntango moto lokola Tshisekedi aza kokende kosigné bapapier oyo ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali congolais asali yango même na Afrique du Sud aye kosala yango mpe na Congo après lobi akomi koyebisa bino te non Joseph Kabila aza congolais te aza mopaya babiloko moko ya bongo alors nani etie bapeuple na danger Joseph Kabila to nani Etienne Tshisekedi parce qu'on a ignorance tant que peuple bakokende babeti bango masasi bakufi alors bozobosana ete kaka Tshisekedi nde moto azokotia bapeuple na erreur après si bakokei omitumbi bolobi nini kaya akufi héros mais wana eza buzoba boza komibimisa bahero na makambo ya bamensonge ayi moment donné bomonaka mosika bakobenga bino bahero neni na makambo ya buzoba boza kokanisa ete lokuta nde yango nde ezali solution mpona Congo na biso alors que lokuta nde yango nde eza kosala ete po ete Congo na biso ezonga kaka nsima na lokuta nde yango nde tokotonga Congo lelo lie Tshisekedi balakisa bapeuple congolais ndenge tokoko kosala po totonga mboka batiki bato kaka na distraction kaka tosala bopote mopaya mais Tshisekedi ntango akende na Sun City kosigné bamikanda ayebaka te ke Joseph Kabila amopaya mais ngai naza koloba ete ata bato mosusu baza koloba ete tobengana nano Joseph Kabila mpo makambo ya ndako tokotala yango nsima mais wana eza buzoba parce que soki kutu na makambo ndenge ezali koleka boza kokosa na bino boza kosala na makambo mabe bino na bino mais boyebi te ke ata lelo soki bolobi ete Joseph Kabila azali te na bokonzi bolobi sikoyo bino na bino bakongole bozwa mais wana bokomona place guerre civile ekobima mpo bamakanisi na bino ndenge tozali kotala toza komona ete bozali assoiffé de pouvoir mpe moto na moto azali koyelela intérêt na ye boza koluka baintérêt ya peuple te bapreuve eza ebele toko kotalisa bino boutilize kombo ya bafemme violé ndenge nyonso Tshisekedi ake na este na mwasi na ye ata komona bafemme violé ata kokende kopesa bango mbote ya pamba mais aza koloba mpe avant tout c'est le peuple ya wapi soka yebaki ke avant tout c'est le peuple alingaki akende kolakisa yango na Sun City mokolo oyo bakontinue su basanganaki mpona koloba ete basigné bapapie mpo ete Joseph Kabila azali fils du pays mpe ye nde moto akokamba Congo akeye asigné mais lelo sikoyo tala aye awa ayeli bato langage mosusu bomoni bato baza kolinga te ke Congo ekende liboso bomonaka mosika bandeko bomonaka mosika aza kobimisaka bana bato bavictime mpo yaka kokosa bango ke ndenge akufi boyo hero ya wapi bandeko Tshisekedi toza koyebisa bino Tshisekedi ndenge azali wana bandeko boyebaka yango akomi trouble ko omoni makambo basalaka Lumumba na dernière minute lelo yango Tshisekedi eza komona yango bandeko eza basigne makambo nyonso basalaka ko o ndenge balobaka ide tout se fait ici bas yango wana nde ba Tshisekedi baza komona o Tshisekedi aza komona ezali ba makambo basala Lumumba lelo pe paza kofuta o asalaka na Lumumba o asalaka na Bakimba o asalaka na Banania
na ba papa na Pongolov yango nde Tshisekedi azali kofuta bande ko zali ba signe bokanisa yango bomona yango lisekite zali ba signe mais bato mingi bazali kolandaka makambo na sentiment baza ko comprendre te ezali ba signe on nzamba za ko leksa ndenge nzamba lobike oyo lonaki yango nde kobuka yango nde Tshisekedi azali kofuta ndenge bomona basala ba Lumumba ndenge bomona basala ba Kimba ezali ba makambo ezali komonana to mikosa te yango na bandeko to lingi ko éviter sikoyo ba ignorance parce que ignorance ekoti mingi yango na to yaki ko sala bo to lobi bon à partir de maintenant to ko créer système moko ke oyo ndeko soko zalaka na likambu na yo po bato mingi bazala komona zana likambu na ye o etali Congo ayebaka ndenge ya kozula yango solution te soko ake pa mutu bokotuna mboka na biso ezali envahi na bapaya donc moyen te moto kopesa ye réponse ya malonga aza te basukisaka mboka na biso ezali envahi na bapaya yango na biso tolobi boye à partir de maintenant ndeko soko ozalaka na likambu na yo oyo olingaka ete ekoma na matoi ya bakonzi bayoka yango mpo lelo bozali komona ete mingi bazali koyeba teke bakonzi na biso na bamessage nyonso epasaka na media bayokaka yango tozwa exemple ya lingala facile bomonaki ndenge lingala facile ekomaki ete komona ntango mosusu bato lingala facile bakokende na mwa ko moko bakota maluku balakisi mwa likambo moko boye na poko baye balekisi yango na televizio balobi omoni lobilobi bakonzi baintervenir bake kosala likambo wana yango na toyaki kotala tolobi bon biso mpe na radio Zoomel 1000 tozali kocreye eloko wana eloko yango ezali nini ndeko to accorde 30 minutes na congolais nyonso congolais oyo azalaka na likambo na ye na motema tolobi ba makambo te ndenge ozalaka te omoni obandi kosolola na obandi koloba likambo na yo mbala moko obandi kofinga soko ofingi ndeko message wana tokolekisa yango te toza koloba yango déjà bien avant topesi 30 minutes na congolais nyonso oyo azalaka na problème oh non problème bo mpona mboka na biso Congo alingaka aloba likambo po ete likambo wana mokili eyoka yango bakonzi mpe bayoka yango topesi 30 minutes obengi biso bandeko ya radio Zoomel 1000 na bengi bino po ete naza na likambo moko boye nalingi naloba mpona Congo tokotikela yo 30 minutes ndeko loba ndenge olingi panda 30 minutes loba likambo wana après soki osilisi tokoenregistre yango après soko émission eleki na suka na émission tolekisi bamessage na bino tolobi ete bamessage oyo ezali bamessage ya bandeko intel oyo bapesaki mpona makambo etali Congo bamakambo ba diaspora oyo bazali komona ete makambo boye ezali komarche te na Congo boye tozwi tolekisi yango mpo ete message na bino ekomaka epai ya bakonzi mpe bayebaka makanisi na biso ba diaspora congolaise mpo jusqu'à présent bandeko banani baautorité ya mboka bayebaka na bango makanisi ya ba diaspora congolaise ebele te mpo nini mingi batikala kaka wana komona bapesi yo caméra yaka liboso olu exploiter quand même moment oyo koloba makambo bakonzi bayoka non oza koyoka koya wana nzoto ya mama na bino mutu bokofinga bino bokanisi bobanda kofinga depuis 2000 ti lelo eloko nini échanger na Congo kofinga na bino penza epesi nini na Congo alors que bino ndeko bozotikala bato ya pasi yango na ete ndeko obengi olobi ke naza na message moko na lina pesa boye boza na message soko po lingi opesa pona président Joseph Kabila yoka yo problème ya te mama Olive Lembe problème eza te o che o Kitundu problème eza te o bakonzi ezala te ya ba militaire banini opesi message na olobi makanisi na yo pendant 30 minutes okotikela yo ndeko olobi soko olobi bon siko nakoki na silisi osilisi bon ndeko zela message na yo tokolekisa yango tokobanda kolekisa siko ba message ya ba diaspora congolaise bongo après ntango bakonzi baza koyoka yango baza koyeba sikoyo makambo nini oyo ba diaspora congolaise bazali kokanisa mpona mboka na biso RDC soki mpe bakozala na ya koloba ete ba répondre bino par écrit ou bien na ndenge pe kaka ya radio na biso bango pe bapesa message na bango pona ko pesa biyano na obino bokoloba problème ezali te sikoyo nde tolingi to créer que débat il faut ezala entre ba diaspora na ba autorité ya Congo parce que oyo nyonso boza kosala ezali na yango kaka makelele ya pamba ya wenze eloko ezali kokamusa komona na bachaîne mosusu bandeko
boyambi autorité moko boye ya mboka na biso olie bo profiter bo tuna ba mituna moko ya bien tango mosusu bazali pe bato na biloko bino banda ko tuna bo bato boye ba diaspora ba posaki biso ba question boye na ba question ba posaki biso likambo moko na dokaki ba lobaki boye tango mosusu bango na bango pe ba ko banda ko sala ba analyse na ba makambo bino bo ko banda ko loba mais non Kongola zomo na kaka soki azui tango mosusu occasion ba pesi occasion azui Zakari baba baso na ndenge ya telefone abandi ko finga kolabo yo Zakari baba baso bobo azui tango mosusu nani moko bien mutu moko bien nani honorable Francis Kalombo yo befodo na tango yo zo ko finga wana oli ya ko exploiter tana onuka eloko nini yo ko tuna po bozwa makanisi na bango ezala kanini po na mboka na biso mais bino rien ba pesi yo message Oli le bandi na bino ba kolabo bino boza ko bomba mboka na to ko tumba bino bani alors osali nini o pesi nini na Congo o contribuer na nini yango na moni bozali kaka stationner sika moko boko zwa pe eloko te bandeko oyo nyoso bomona ka soki ba pesi bango message po asolola na autorité na ndenge ya téléphone soki mission za kolika soko moni bandi ko finga ezali bato yo batikala na kanda ndenge ni ba perdre ba bien na bango ndenge balobaka te ba beefsteak on ndenge lisolo na bango ezali ko ekoma ko tourner kaka tout autour ya ba mort ya Congo na ba femme violée bakoma ko kotelisa kaka bato ba makambo wana na ba montage na bango bakoma ko sala bango kende kaka nde bakende ko découvrir ba photo ya bato oyo ba bomaka bango na ba état moko ya mabe bandeko ya wana toza ko loba ete moment oyo ezali moment moko congolais nyo surtout meka ko exploiter yango pesa mayele na yo makanisi na tango mosusu oyo ko loba na internet oyo ko loba na ba émission bakonzi ya Congo tango bakozongo na ba réunion na bango ya gouvernement bakotala babite likambo boye en tout cas diaspora congolaise moko alobaki boye to mekana ko tchango en pratique voilà yango na tolobi ete to créer eloko wana ndeko soki omoni ete ozalaka na ba pensée na yo pona Congo ezali 30 minutes na moto to bandi yango lelo ti année 2012 ndeko nyonso tu ya Congo ozana likambu na yo kosukisa yango kaka na ndenge ya loyenge te baye kozwa marche na marche kuna bobandi kokende bokomona boyembi banzembe zanga tina bofingi bato bozwi pe loko te ndeko 30 minutes radio zoomel 1000 et accordé bino obengi olobi batikeli yo temps loba soki mpo koloba mpona président Joseph Kabila loba mais eloko tolobi kofinga nde te soki obandi kofinga wana nde okomoni message ekoleka te pesa nde makanisi mpona makambo oyo ozokomona mpona intérêt ya mboka parce que kofinga ezali intérêt ya mboka te kofinga moto ezali intérêt ya mboka te pesa makanisi na yo totiki 30 minutes ntango yo oza koloba tokoenregistre message na yo olobi nkombo na yo na mboka esika ovandi opesi yo temps olobi ndenge olingi après na bamission na biso nyonso tokobanda kosala na suka tokobanda kotransmettre bamessage na bino to transmettre message na yo après sima bakonzi bakoyoka yango bango moko bakoyeba siko na lolenge nini bakobanda sikoyo kosalela bamakambo bino bokobanda koloba ou bien korépondre bino na bamakambo bino bokobanda koloba yango na mokolo ya lelo ezali na ndeko mwasi mama congolaise moko azali bongo na Canada yende akopesa message na ye mokolo mwa lelo po ete topesaki heure oyo ya kobenga à partir ya 20h heure na biso akofaire passer message na ye mokolo ya lelo nde mokolo ya lelo ye ntango akopase message na ye après émission oyo tokosala na pokwa nde tokolekisa yango mpona kotransmettre yango na bakonzi bayoka babanda koyeba sikoyo bapense ya badiaspora congolaise oyo ezali na bato mosusu bazali kaka kosala baloyenge makelele banini mpona kofaire embrouiller baninga mais tolingi bato ya mayele tozali koloba bato ya mayele oyo bazali kopense mpenza malamu mpona mboka na biso ndeko radio zoomel 1000 ezali koaccorde 30 minutes na moto obengi obandi koloba mais yebaka soko obandi koloba tozali kosurveiller message na yo loba makambo ezali intérêt mpona Congo mais soki obengi obandi koloba obandi kofinga yebaka ete osali na erreur mpo ntango kaka obanda kaka kofinga obandi kofinga tokati yo mbala moko mpe communication tokolekisa yango lisusu te tolingi bato bakobanda koya kopesa bamessage mpona baintérêt ya mboka na biso Congo mpe kopesa bamessage kotuna mpe bamituna na bakonzi oyo bazali na mboka na makambo bozali kocomprendre te
yango na nde eloko tosali mpona kofacilite bato olie botikala kaka bato ya bakwe kabila asalaki boye kabila abetaki masasi abobaki 2 personnes bamasolo moko kaka eza debu te oyo kaka bamasolo bato baza kokanisa oyo baza koraisonne na ndenge na bango. Voilà eloko oyo tosali nde yango wana na banzi ete mpona bakongole oyo balandi biso il faut boyeba yango ete bandeko biso tozali bato oyo tango tosalaka émission na biso ata soki tolobi ete non na émission na biso tango totiaka ata pilipili na munga mpona kopesa loyenge mpona baauditeur na biso bazala eveye balanda émission mais eloko tosengaka na bino bolandaka bamakambo mingi oyo biso tolobaka oyo ya malamu yango nde ezali mpenza capital mpona nini parce que tango toyebisaki bino likambo ya Rex Kazadi fallait abeta 10 ans bato mingi bakanisaki ete ezali kaka baide na biso banini mais Rex Kazadi tango ye moko abimi akonfirme bamakambo biso tolobaki mpo toyebisaka bino ete bandeko bomikosa te tango tolobaka ete tozali na bascorpion noir na biso na France bazali na Belgique bazali partout bazali bamessage oyo bango batindelaka biso ezali bokanisa teke tango soki batindi message boye biso mpe tozwi tolobi mbala moko te toverifiaka yango toverifie soki tomoniki ezali oke wana bomoni ete message eleki eza mpe na bato ebele batikela biso bamessage bolekisa likambo bome ntango toyei kolandela tolandeli tomonike eza ya lokuta message wana eleka te bazali ebele ndenge nazoloba bo bamiyebi bato ebele oyo batindelaka biso bamessage bamisusu ezali bamessage moko ya koespionne mpona koluka ndenge nini ya kosala po ete basilisa crédibilité na biso mais bayebaka teke soki otiki message na ondeko tokozwa yango toétudie yango totali mpe soki tomoni ete ezali vrai tolekisi mais soki ezali vrai te soki eleki te ndeko yebaka ete message na yo tozwaki yango en considération te po ete okosaki na yo. Alors mpona yango bandeko ntango mosusu bato bakoloba mais papa Roger ndenge nini alobi boyeba bamakambo oyo tolobaki ya 10 ans ezalaki bamakambo oyo tozwaki yango na mopepe te mais tozwaki yango ezalaki vrai mpona kati ya source lelo soki bomoni Rex Kazadi atikali abimi libanda po ete bango balinga koloba vérité te parce que baautorité ya ambassade bakendeki koretire plainte soki bongo te bandeko alingaki abeta 10 ans na ye mais bazali kolinga koloba nde vérité te nani famille ya Rex Kazadi ezala ta avocat ya Rex Kazadi basengaki bakendeki kobondela na baautorité ya ambassade yango nomoni ete baautorité ya ambassade na mao baki nango bakendeki basololi baretire plainte mais soki ezalaki bongo te bandeko Rex Kazadi alingaki abeta yango 10 ans na ye ya mobimba lokola baza na lokuta baye siko bachange histoire lokola mpe baza mitema mabe sans même basenga merci na baautorité oyo ya ambassade oyo ke bakendeki baretiraki plainte soki ezalaki bato mosusu soki ezalaki bato lokola bango na ndimi teke balingaki baretire plainte oyo basalaki mpo soki ezalaki moto ya pe perde bandeko bolanda na monoko ya Rex Kazadi ye moko boyoka ndenge nini aza kokonfirme likambo ya 10 ans oyo toyebisaki bino mpona koloba ete ntango topesaka bino bainformation ata toza kotia bapilipili na mungwa na bainfo tozali kopesa bolandaka nde bamakambo ezali très important bokomona bamakambo mingi tolobaka topesaka bino nde bavérité ya bamakambo mais mingi bazalaka nde kidiba mpona nini bato bazali koambrouye bango bolanda bato wana te baza bato ya lokuta mais ndeko lokola bazalaka na langage bolanda bato wana te baza bato ya lokuta bomonaka bino moko na suka oyo biso tolobaka vérité na biso yaka kokóma likolo ya mesa mais oyo bango balobaka na ebandeli bozwi yango neti vérité boyoka komonaka eza nango makambo ya lokuta. Papa Botamba tiela biso nano message ya Rex Kazadi oyo ndenge azali kokonfirme 10 ans na ye oyo bapesaki ye pe grâce ya ndenge baretiraki plainte na baautorité ya ambassade pe basenge ete likambo wana esila kaka bongo nde yango wana eloko esauve ye mais balingi kolobela yango te pe balingi kosala neti kobomba yango mais ezali mawa mpona bango bango moko nde bazali komi kosa. Papa Botamba, image, s'il vous plaît. Mais lorsqu'on m'a arrêté et qu'on a commencé à me dire, voilà, M. Kazadi, vous êtes là peut-être pour 10 ans. Il a dit 10 ans, prenez 10 ans ferme. Je me dis, mais pourquoi? Et j'explique. Un juge, c'est pas le juge qui est d'instruction qui lui, mais lorsqu'on m'a arrêté
Et qu'on a commencé à me dire, voilà, M. Kazadi, vous êtes là peut-être pour 10 ans. Il dit 10 ans. Prenez 10 ans ferme. Je me dis, mais pourquoi? Et j'explique. Un juge, c'est pas le juge qui est d'instruction qui lui, mais lorsqu'on m'a arrêté et qu'on a commencé à me dire, voilà, M. Kazadi, vous êtes là peut-être pour 10 ans. Il dit 10 ans. Prenez 10 ans ferme. Je me dis, mais pourquoi? Et j'explique. Un juge, c'est pas le juge qui est d'instruction qui lui, l'ambassade, tu sais que l'ambassade de la République démocratique du Congo n'a pas porté plainte. L'ambassade de la République démocratique du Congo ne s'est pas constituée partie civile. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini Rex Kazadi a confirmé ba makambo oyo biso tolobaki pona koyebisa bino ete bandeko circuit na biso ezali makasi moto akosa bino te ata balobi ete bozali kosala makambo ngona ndenge ya kintsweki na ndenge nini mais soki tolobi to mettre machine na biso en marche ndeko ata bozali kosala yango wapi yebaka ete tokoyeba bandeko babolingo na koyebisa bino ifo boyeba yango botika kozala kidiba pour le moment ebongi malamu tolamuka na pongi koganga na balabala kosala bamarche bino bokanisi ete bamindele yokanisi ete bamindele yokanisi ete bamindele bino boza koloba ete tosala togangaka po ete bamindele bayoka biso mais bamindele basi bayoka bino bamindele bayebi ete boza mingi bato ya lokuta bino bokanisaka ete ntango biso toyebaka kaka ke bino boza bato ya lokuta bokanisi bamindele wana bayebi te ke boza bato ya lokuta bamindele bayebi ke ngwanda aza moto ya lokuta bamindele pe bayebi ke meme bamakambo boza olobo ete batriche papa change sekedi moto aganeki bamindele bayebi ke eza nango makambo ya lokuta meme bamindele bango moko balobi ata balobaki yango ke vie wana bandaki déjà koprépare déjà bamensonge na ye depuis kala bamindele balobaki yango mais eza babiloko moko baza kolinga koloba yango boye te bayebi déjà na meme ntango Tshisekedi asotoproclamaki président na Afrique du Sud bayebi déjà bajeune nyonso bino bopreparaki mpe bayebi ete bato ya UDPS nde mutu babande kobimisa batrouble na bacentre ya bavote bayebi na bango mais mpona koapaiser situation bakoko banda koloba te mais soki otali na kati na bango moko baza kobeta bamasolo balobi non ezali nango kaka baje ya bato UDPS babandaki yango depuis kala bayebi balobaka yango ata bango moko Tshisekedi ndenge azana ayebi ke baoccidentaux basi bakomprenaki baje na ye bayebi mais babiloko nyonso boza kosala boza kolekisa tampamba yango tolobi ete boyokana tosala ndeni tokokende kotonga mboka Joseph Kabila kotikala éternellement te soki botikali kaka tokotonga mboka te mpo Joseph Kabila aza wana bozozela nini mokolo Joseph Kabila akokende soki mpe Joseph Kabila yango nzambe alobi ete akogarde kaka wana kosala bamikolo ndenge Mobutu asalaka bozomona te ke boza kaka bato ya pasi olie kopesa na mayele totonga mboka tozwa mayele bandeko yango na bandeko tolobi na bino ete ata ndeko ata obengi ezala ozwi biso te problème eza te tika message olobi r oyo kobenga mingi po ete obozwaka biso il faut kobengaka à partir ya ba 18h ti ntango mosusu 22h obengi naza na message boyebo mais yebaka ete soki bozali kotika bamessage na bino ntango tokobanda kopesa bino baparole mpona koloba makambo oyo etali Congo mpona ekomela bakonzi ya mboka yebaka ete ezala ngai ezala mama Rosalie moto moko te akopose bino question te ezali bino nde bozali koloba makambo oyo bakospose bamakambo na bino ezalaka na kati na motema bozali komona mpona mboka bolobi bandeko 30 minutes bapesi yo full loba nyonso to ezali na kati na motema na yo après soki osilisi nsima na yango lobi ya bandeko na sisio sisi wana eza déjà enregistré ntango bakosala émission après tokolekisa message na yo nde bakonzi bakobanda koyoka siko bamakanisi ya bino badiaspora congolaise à partir ya bamessage na bino botika bamakambo ya kolobaka kofinga obani po ete epesi bino solution te bobanda kofinga depuis 2000 ti lelo solution nini bozwi solution te siko toluka solution mpona mboka na biso Congo mingi bazali kokanisa kofinga nde yango nde ezali solution alors ke kofinga ezobimisa bino bavoyou bozobima bangoto bobo
ya wana tolobi ete bandeko bomonaka mosika tala ndenge utiliser bino tala meme bokechu utiliser lokola balobaki ke bakopesa villa moko na ma campagne na voiture mibale donc abande komona kaka bino bokanisi ntango bokechu alelaki wana alelaki mpona makambo ya kongo mpenza ya solo non alelaki parce que azalaki deja ayebaki ete soki Tshisekedi azwi bokonzi aza na villa na ye na ma campagne na deux voitures omoni mpona nini balobi ezali récompense oyo bakopesa ye mpona baeffort asali omoni mpona koloba ete mutu na mutu azali koluka intérêt na ye mais mutu akolobela intérêt ya mboka kongo azali te oyo nyonso bazali koloba eza na bango balokuta bandeko eza nango bateatre baza kosala mais baza koluka baintérêt na bango bato mosusu baza koluka baintérêt te bato bakende kobunda mpo ete soki mwa force moko eyale bango bazonga na kongo mpona mabe oyo basalaki oyo basalaki bapeuple baza kobanga ete soki bazongi sans protection bapeuple congolais bakoki kosala bango mabe toyebi yango bamobutiste ebele oyo bakoma kokende na congo est ce que Joseph Kabila asala bango mabe alors que na ntango ya mobutu boyebi kutu ke baopposant zaïrois à l'époque oyo ezalaki ete soki bazwi yo kaka na aéroport ya njili bandeko oleki okei mais tala ntango ya Kabila baza kokende bakwenda vutuka nani aza kosimba bango oyo bakangami ya balingi kokende te baza na bacompte à rendre na bacongolais oyo baza kuna na mboka yango na baza kobanga bandeko makambo oyo nalobeli bino bozwa yango liseki te ezali bamakambo ya solo bandeko mingi oyo bozali komona basalasala bamakambo mosusu mpo komona ntango mosusu ateka lopango ya famille mbongo ndenge ateka lopango wana akomi na poto aye kobetela azoyeba te ndenge nini ya kozongisa lopango yango na akomi kokanisa ete soki Tshisekedi aleki etanke combattant bakoki ta mosusu kopesa ye poste akende kosala to azongisa nani tu azongisa lopango mais baza na baka ebele oyo bakangameli ya na poto bandeko bokanisa teke bato nyonso ndenge baya na poto bazali kaka bato babimaka na ndenge ya voie normale ebele babima na ndenge ete batika bambiscade na Congo yango na babangaka bandeko bamakambo tozoloba bozwa yango liseki te mais mokolo ezali bokolongisa biso na babiloko tozali koloba mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise na banzi ete soki tosali système oyo Papa Roger awiti koloba ezali parce que tolingi te bandeko botikala kaka na ba système ndenge ezalaka ete baye koyebisa bino likambo botikali yona pe bovandi kaka pona yo bozali kondima moto bosalaka bo moto te ndeko siko soki oyoki likambo obengi na radio Zoomel 1000 olobi likambo wana olobi tala na yokaki boye balobi boye tango biso tokosala émission tokotika ba moment oyo tokobanda kolekisa ba message comme ça ba message wana makambo bino bokobanda koloba ezokoma na matoyi ya bakonzi ba réponse wana oyo bango bakobanda kopesa soki ata bapesi directement te bapesi à travers biso bien bakomi biso tokobanda ko répondre bino mbala moko tokobanda koloba ete moto boye na likambo oyo bolobaki ete tala réponse bapesi boye topesi po ete il faut dialogue pe ezalaka entre bino na bakonzi ya mboka ndeko nakoyebisa bino eloko moko eloko nde bakongolais baza koyeba te il faut boyeba yango ete baplan oyo bacombattant basalaka bazali kotia bino na erreur mpe bokotikala mpe kozwa succès te soki bozali kosala bongo ata kutu baaméricain bandeko bayokanaka te na baïrakien e na bairanien mais okomona à chaque fois baaméricain basalaka ndenge nini okomona il faut bapréparer ntango mosusu moto na bango moko boye akei ntango mosusu ou bien akei comme étudiant na kati ya Iran kuna azali kosala baétude na ye mais dans l'autre temps azali kolinga kozwa bainformation koyeba makanisi ya bairanien oyo aza kotindela bato kote oyo mpo na nini wana nde bakoyeba ennemi na biso azali na position nini mais bino bato mobimba soki kaka babengi moto kolabo botia kuna à distance 100 mètres akoma kote na biso te mais bino sikoyo liti yango boza kosalela yango ndenge nini bino bokanisi baganiaka liti sans ke boyeba makanisi ya monguna boyeba baide na ye mais ezali pasi wana okoganie te na liti nyonso tu na mokili oyo avant oganie yango il faut quand même approcher soki yo ko approcher directement te ozala na bato bazali pembeni yo ba approcher
monguna na yo pona koyeba makambo nini yo yaza kokanisa ba ide na ezali nini ba nini wande ko pesa avantage mais bino bozali bato moko boza kokanisa ide tango bozali kolobaka bangote bakolabo bazala kuna mais bandeko bino bokanisi bokozwa solution penza na makambo bozali koluka ezali nde erreur oyo ba opposant congolais bazali kotia bino 5 ebomi yeba yango na bozali kaka kotikala kaka bato ya milelo na milelo bolingi ko apprendre pe makanisi ya banguna na bino te mais ndenge nini bokoresir ai mama donné nga na mitunaka na lobi mais modèle ya lit nini obango baza kosala bino bokanisi ata ndenge bomonaka bandibu soki bazali kobunda mpona mboka na bango tango bazali kobunda mais bandibu mpe bazalaka ke okomona mpe komaka moma moko mona ata mosusu bozo kolanda na télévision au dialogue entre banani baopposant na bato ya pouvoir bafandi mpe bazali kosolola mais oyo bino soki komi ntango mosusu dialogue entre na bato ya pouvoir te bato wana te mais bino boza komimona banani bino bolingi komimona neti boza baspécial mais boza mpe baspécial te ntango toza komona bamakambo na bino ndenge esalamaka toza komona kaka ete boza na kati ya kobunga bozali baignorant mpenza yango wana bandeko babolingo oyo akomona ete likanisi oyo topesi ezali malamu ndeko benga ntango kobenga soki ozwi papa botamba bakopesa yo minute olobi bamakambo oyo ozali na yango ezala koloba mpona mokonzi nini ubia omonaki likambo moko boye mokonzi moko asalaki ezalaki malamu te ubia omonaki makambo moko na Congo esepelisaki te ndeko loba ndenge olingi tokolekisa message wana ntango tokolekisa message ndeko wana nde makanisi na bino bozalaka na yango ezokoma epai ya bakonzi mpe tokoluka ndenge nini sikoyo bango moko bakoluka ndenge nini moyen nini oyo bango bakoki kobanda mpe kosala sikoyo débat moko mpona kobanda korépondre parce que jusqu'à présent tozali koloba ya solo à part ndenge bokanga kaka Joseph Kabila mopaya bapaya bakoteli na biso na mboka bazali koboma bozali mpenza na eloko moko te bolobaka ete oke ekomeli mpe na bakonzi ya Congo bayebi kaka makanisi ya bato ezali boye bon bolobaki ete soki totali malamu bakonzi ya Congo bayebi kaka ke eloko bino bolelaka kaka ke bato baza kokufa na Congo bafemme viole banini mais soki mpe totali malamu bandeko mingi bazali kidimba bazali koyeba te ke situation déjà na côté ya este esi ekomi déjà calme malgré moi makambo oyo misusu ya mike kaka na basoldat uto bazali kuna bazalaki na baarme na bango na kati ya zamba nde baza kosala mwa badésordre mais calme ekoti makasi na côté ya este mais balingaka kondima yango te yango na tolobi ete bandeko okoyeba ndenge nini ke situation na este ekomi calme soki yo moko olingi koyoka mpe bato bazali kuna na Congo na terrain te bino bokanisi soki na ese ndenge bolobaka ete na ese boyo bino bokanisi soki na ese mobulu ezalaki Tshisekedi ndenge akende kosala campagne na ye alingaki akutana na baproblème te asali campagne na ye na ese kuna ke na Goma Bukavu pepele eske ayekoyebisa bino kalobi ate sino te bakonzi ya Congo basali makasi kote kuna mpenza ndenge toyokelaka yango boyeboye me nake kokuta ete nyonso pepele eske alobi yango lokola bango bazali kaka makambo ya malamu wala boloba te oyo ya mabende tombola mongongo yango ete nzambe mpe azali koconfondre bango mpe tosengi na bato nyonso bakongole nyonso oyo nyonso to amoni ete azali na makambo oyo ye bato kaka ndenge balobelaka ye de gauche to ndeko benga topesi yo 30 minutes olobi soki tosali émission tolekisi message na yo mpo ete ekomela bakonzi ya Congo nde bokomona ndenge nini sikoyo bokobanda kozwa baréponse na bino ndenge nini tokomona ete mboka na biso ekotambola mais soki botikali kaka bakoyela bino bafoto ya lokuta bakozwa ngo na bafoto oyo bato baza koboma ta na banigeria kuna na banini okomona bazali batie botala Joseph Kabila tala bato baza koboma kaka makambo ya to bakongole batikali kaka bato ya kolobelaka makambo ya bibembe yango na mboka eza komarche te olia kolobela makambo ndenge nini mboka ekoki kotambola kaka lelo bakufi combien bamakambo kaka ya lokuta na banombre na bango babakisaka mawa pe pasi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci.
bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso botozumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.